Nous sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga Congo, Centre de formation Africa a fongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo ya lobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel pe ya talent. C'est un centre de formation Africa. To bengisi bandeko nyonso oyo balingi basala ba formation pour awa toza na formation lokola informatique, toza na esthétique, toza na make-up et toza na ba langue. Na ba langue oyo toza nango awa toza na français, po alingi améliorer français na ye. Donc akoki koya nous appelons na formation lokola anglais, nous appelons na swahili, nous appelons na espagnol. Eza malamu koyekola bakoto mususu pona ko bakisa un plus na vie. Et puis to se base mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo ezali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui aux universitaires, peu importe le domaine où vous avez nango, mais ceux qui ont école informatique, vous allez le net sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse Ezali Semoko. Yebake, Bazali Bongo, na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact Kaka dans Centre de formation Africa. Okosobango Mobimba Po, Bazali Wana Kitoko, Batako Zelayo. Na maboko ya kofongwama na Centre de formation Africa Congolais nyonso akomi utile na société. Na Centre de formation Africa biso nyonso tolobi mati eza bongo wow! République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance, la fidélité pour Pessarabiso, Yaoundé et Motivarabiso pour tout ça là, émission moko purement professionnelle, pour qu'on puisse savoir information moko sur et à temps réel. Bandi olanga baladi ki boze belé la province ya Kwango, la province ya Kwilu, na Katanga, na Lubumbashi, partout besoin d'abiso pe ba o bazana niveau ba poto à travers chaîne YouTube Monda Écolo officiel et pourquoi pas à travers Blue OTT International, la chaîne habituelle de l'Ekanaka. Vous avez besoin en temps réel. N'ayez pas vraiment besoin de soit télécommande qui tient on l'a sait. Vous appelez télécommande qui tient là, c'est parce que Mondial ça nous se betama et Kataka bi balé bi sobe basa babamboka pour que Congolais même ya souka. Dengue mon vieux, l'ancien gouverneur à Kinshasa André Kimuta Banalo Baké, il faut même attaquer Congolais à souka.
akoma nda kuna. Donc il faut au moins congolais à souka avoir information à travers Mbonda École parce que tous allez parmi les magazines à Mounene aux Akata ville à Kinshasa. Tout ça ba émission on a cadre de créer ba polémique. Tout ça ba émission on a cadre de créer ba conflit. Tout ça ba émission OT na cadre de luka ba panzana. Tout ça ba émission pour na luka pour interpeller congolais si vous allez oye ba valeur ya mboka na yo. Pour na ko interpeller aussi ba autorité ya mboka ba ba kolinga Congo. Tout ça ba émission oyo monsieur Zaka pour na ko talisa ba konzike. Et si vous suivez nos comités, mais à travers Mbonda École, c'est possible d'avoir des informations. Vous avez un journaliste. Avant tout ça, tu vas récolter des informations, tu as des informations, tu as des informations, tu découper des informations pour que tu aies l'exactitude et enfin, tu vas informer. Donc, c'est que tu as des informations à la Mbonda École et passer à l'étape, surtout pour que les Congolais aient des vraies informations. Le dit que tu as le développement. Sans le travail, il n'y a pas de développement. Avant de parler de développement au Congo, il faut au moins que Misala les ala. Misala va créer Misala. C'est plus de 10 personnes au travail dans la carte Mbonda École. Avec beaucoup de difficultés. Tu as bien des sport publicitaire, des produits non besoin peut ça chance dans Mbonda École parce que permettre aussi les vires et matin. Muke autorisé pas na yo et ko kolisa to pe ko salisa mabota ebele ozakata Mbonda École. Boza ba acteur politique, boza ba acteur économique, boza ba acteur religieux, boza ba acteur ba franche ebele. Mais pourquoi pas bosunga Mbonda École? Bosunga Mbonda École. Bosunga biso to un problème ebele financièrement, spirituellement, matériellement. Toujours senga na bino bandeko, muna mutu na kone atsa poa asunga Mbonda École. Parce que tout ça musala pour que le peuple ait des informations à malamu. Sans le travail, il n'y a pas de développement. Le développement est que à partir de Naïnayo, aux acteurs politiques, tout ça va bantou. Le cas dit moi, ok, attends le village nayo. Ça c'est un moussalamo qui permet de faire même moi qui toko. Et je crois sur le seul ferme la mboka si vous allez kuna et qu'on permettre d'engager les jeunes au bazali kuna belé. Tant de on a vu le prophète qui ça. Au kitana aréboué, moi colia mouké 15, 10, 20 porteurs bazako oué là, 20 porteurs bazako oué là. Or à l'époque, tant ce colère la mboka oyo qui ça peut biso ba vrai quinois. To luka muta poussa ko luka, ah muta poussa za la kate. Mais le oyo ba porter moi 15, 20 personnes bazako oué là pour la coli boko. Cela montre que exode rural et ça makasi. À que ce que niveau ma province ba jeune bilingue ba soumingité, ba kini po na nzala, po na pasi. Surtout, c'est parce qu'il y a aussi manque, il y a la route des déserts agricoles. Or, il faut au moins que l'État congolais ait le devoir, la responsabilité, de créer une activité au niveau de la province pour que les bilingues soient mis là. Mais il y a un peine de co, que la responsabilité est partagée. Le OSA, dans l'État, dans la politique, dans le mot d'ordre, dans le ministre, on a la capacité à influencer le gouvernement. Peut-être au Kenya, la province de Kwilu. Est-ce que vous allez ici faire maintenant mon aîné? Obi que non, en tout cas, non, kata souci à les Congolais, au sombaka, tomate pas papaya. Il faut au moins que Ngai, à l'aide de on a la soko, laisse les Congolais la tomate. Tant qu'on a dit tomate, il faut influencer même le gouvernement pour que, Aluka, Atsa, Zela, Malamu, côté faire maintenant les alliés pour que bandeko et belé ba ça côté va profiter peu aussi dans zelawana ba bibisa ba vivre eux ko permettre que ba congolais belé ba zoa esengo. Na pesa grand exemple moko. Exemple na pour la komisa mututé. Bandeko ba kenda ka côté nécropole so komi ko le komona. Joseph Kabila Kabange à son époque tangu asobi kingakati abala ko kende ko kota na nzela kaka ya menkaou. Mais après avec komona que non et ça aussi la voie musu sa raccourci à partir de la nécropole, quand on a commis un ciel, au combat Kingakati, à Salah Zelawana, le Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Mais la population va aller aux environs, va profiter de Zelawana. Mais pourquoi pas y a de causes à leur pouvoir? On a un appartement à Poto, au Salayango. À l'époque, nous avons beaucoup plus basé. Il y a aussi des bandes dans la biso batanga là-bas, internat, Kinzab des Arabes qui quittent, Nayebiango, auquel Manga ikuno kuta ba ipa Mouizalaka. Auquel mission vanga ba internet madame ezalaka mais le internet tout wana lelo et comment
sans valeur. C'est pas ce que yo comme ko wela ko ketang sa mwana na wapi na poto. Mais expertise ni siko ba na bilo bazo la biso ngota bazo na poto. Zokande ba enseignant o bazali awa taloka toleli mama Elombe. Asali succès makasi ko le kabo moinae. Mama Elombe asali succès makasi ko le kabo moinae. Enseignante. Donc c'est comme si tu ko ba valeur ya enseignante ta ba kufi. Mais na bon moinae ba enseignant o batangi si ona ngai. Pour que les autres ministres, qu'est-ce qui vous manque pour que les enseignants aient des conditions malamu? Ben, quand oyo le cas, vous allez député, obima kuna na Kwilu, obima na Kwango, obima na Maïndombe, obima na Équateur, obima na Lisala. Mais ben, quand oyo tangaka, depuis bon mois, nous avons matiti, kino le lo, ben, voilà. Et puis, ata, changement de côté, et ça va revivre ma condition à passer. Mais yo le kana wana. Tu peux mettre ma solo yo. Ni ko les ali koya. Vie à Congo, ils ont dépendé de l'anga, mais l'angaï, Congo ils ont regretté. N'engé 50 fois tomber dans moi en pot, azo le là, bon baby singa bon katingaï, n'engé pe Congo ils ont le là, pourquoi au baby singaï. Na sera la bonne boka Félix Sekedi Chilombo la Ziba appelle à bande ko belé chef de l'État. Na belé même la maman Marthe. Ozali maman mokonzi mboka. Bana kisasa, ba beleli, ba limbo de kolo, tous a besoin information oyeko makuna. Chef de l'État Félix Sekedi Chilombo. Oyé bien mo bien. À l'époque, ceux qui étaient comme à 11h, au cas de Bozo Beta. On keba. Gonga ebeti keba. Kende okelasi. Bah, vrai qui nous a dit Zemboyo. Chef de l'État, oye bien, on a dit la limite que le 2 juillet, biso tembe na foire. Bala Kinshasa, bala Congo, ba yebaka kermesse cité. Babalo que les cas na foire, voilà, parce que tout est là kawana. Peut-être kuta na kuna kata fois. Naba étranger ba mindele ya ndenge na ndenge ba bale koya. Et puis e balaki aussi ko secourir économie ya mboka. Mais pourquoi depuis 1990 il y a premier pillage. Mobutu atiki foire et Koufa. Papa Kabila, Laurent Désiré Kabila a atiki foire ya Koufa. Joseph Kabila a 18 ans à pouvoir atiki foire ya Koufa. Yo peut le vrai quinois, o yebi foire ko le Cameroun surtout. Parce que vous allez moi la limiter, faut rester dans ma belé na yo 7 ans yango yo, vous occupez foire té. Bana Kinshasa, ba belé li ba lobi. En tout cas non, ce que yo vous occupez yango té maman Marti, abenda yo la matoyi, yeba que foire des ali bisengo ba congolais. Et qu'on renforcer aussi l'économie mboka, zongi sa foire ne sika yango. Ba belé li pe sou ba lobi que même si technologie échanger tout comme on a ba quiz. Ba sima ba soso. Mais à l'époque tu veux qu'on lia ngombe ya kapa o so le betiki solo na maboko. Bangombe les alliés l'amboka bapaya, la pays mususu les alliés zinga zinga biso. Pourquoi on doit savoir efforter bangombe pe malam pe l'amboka oyo? Parce que Congo yeboko Kinshasa kutu, azana abattoir mais azata na ngombe mo côté. Donc c'est battre effort et ba ministre l'amboka oyo, au ministre élevage yango zakaya didi. Parce que à l'amboko a élevage moto ça la ngoté, oya l'état, babi que ngombe o za ngombe à l'état, Christian Moucheke kene na abattoir à l'état, so bangombe à l'état la prix à l'état et ça la ngoté. Oh miss à l'état et ça la katé. Ministère wana ya élevage pêche asa même pas atala lik ya soso pamba oya bimisaka la ministère na ye ata mono ya pamba oya saka na ngote même soso pamba za na ngote e bongo ministère wana bongo bako pesa ba football bako bakisela ba soda ya wana bongo bako bakisela ba enseignant ya wana bongo bako bakisela ba professeur ya wana bongo bako pesa ba idée ba étudier ba bourse ya wana ba ministère les oli resaka musala nini ba bi chef de l'état. Tobeta bakabo miko ezali koya lelo oyo tobeta na ba masolo oyo etali conflit mo zoluka ebotama entre deux communes à Kinshasa, commune à Kimbaseke na commune ya Nsele pona ba limite. Tu as dit problème ba limite, tu as ba limite oyo ya bokoko na biso. Peut tu as limite oyo ya l'état atia. Mais nini oyo sala ke ba bugumese ba leka deux communes wana ba bundakati. Deux communes voilà baswa na kate mais lelo oyo na pouvoir ya mwana mboka Jean Singanga o azali bugumesa commune Nsele pe na pouvoir et la bugumesa Kimbaseke pe na commune Nsele la mwana mboka Mbo Frankanzola Meso deux communes voilà ba welela frontière ba welela ba limite ba côté ya Bumba. Pourquoi Bumba Antoine Kizenga avant Dakar? Pourquoi ba welela ngo to yamba lelo oyo conseiller ya mwana mboka Jean Singanga ozali bugumesa Kimbaseke conseiller akota awa boko découvrir to solanaye to ba pourquoi ba pouvoir les kana makambo ezala kate mais ba li le lobo pourquoi
Donc quand ça est moi na mboka conseil kota kota na yamba yo kota na yamba avec impact na idéologie ah ndeko na ngai voilà télémana no micro na yo yango oyo zela na fongolelo micro lata linati na yo zanga yo à l'aise oza mbonde ekolo so mbonde ebeta voilà pour ça la pena ngato so moki ya telema bonne santé alors mwana mboka mbonda ekolo santé eza kitoko makasi otali plateau na biso appréciation na rapport na plateau de to yambeli awa vraiment na mimoni lokola naza na chaîne moko ya bapaya lokola naza lokola na TV5 Monde France 24 vraiment o namoni awa na ba technicien ya makasi vraiment na yoka mbonda ekolo lelo na découvrir hein. Ceci qui a rapport c'est que Snell a zone yokola na mboka oyo Snell mobomi omoni ba climatiseur ezali to sel ba groupe moi to alimenter climatiseur ezali te Snell mobomi ya mboka na lingo ta la caméra wana un mot en rapport na bandeko ba mona loka mbonda ekolo za magazine na moké na moninga moko pe na découvrir professionnalisme na mbonda ekolo kwa que olobi aspect ya courant wana eza ma problème ya makasi na mboka na biso na banzi ete chef de l'état azolala te azobunda na ndenge nyonso pour que courant ezala vraiment na ndako nyonso pe esika nyonso. Il est vrai na minute oyo soko tambola na ville province ya Kinshasa okuta bakwe mususu eza éclairé mais na source ya Snell te. Donc c'est un problème récurrent mais vraiment félicitations na moni personnel moko qualifié na moni magazine na satandaité vraiment à la hauteur. Voilà, merci beaucoup le de koy baga bonde kolo te tato benga rabino boya bonde découvrir monde kolo to moni ndeko boko découvrir siku azali nani bientôt là mais rolinga d'abord avant que to kotane na katia Mozido Masula lelo to que d'abord niveau régie yo za politicien oza homme de Dieu ozali acteur moko ya économie topé ozali ya ndenge nini yeba ke bandeko babilenge baza pene na yo bangonde bazali ko constituer Congo ya lobby avenir à Congo lobby zali bilenge to zomona lelo o segeli baza formation pour que bazala apte ya koza relève ya biso ya lobby mais seul endroit où ba possible chance aussi la bandeko bangi ba comme ba journaliste professionnel bandeko bangi ba comme vraiment ba professionnel la média ou ba ko simba caméra ou ba ko montage vidéo qui même dans centre de formation média indépendant et ça possible au comme professionnel la média dans 3 mois pays na primoko ya moké c'est parti la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité, tout ça, il y a un héros dans l'ombre, tout ça, la grande dame, Simbi aussi caméra, parce qu'il y a une caméra humaine, Sarah Toubangi, ça, mon petite sœur maman Sophie Mouchwanga, à qui j'ai dit bonjour. Et de l'autre côté, je vois la présence de Benjamin Kilunga, oh, qui futur papa. Il y a un papa aussi, il y a un monsieur très courageux, il y a 4 bibalé, il y a un pour que il y a des informations, tout le monde encore Montréal, Christian Mouchek, l'homme de valeur, et pourquoi pas dans ingénieur Ygrid Mateta. Nous allons de Koliboso Langai, nous allons yebi, bino boyebi était. Voilà, on lit d'abord cadre Vaniwana, on va aller sur la caméra là, musique, mon caméra là, c'est maman Sarah Toubangi Sazaliza yo. Na moniango. La lingi Talabandeko s'est présenté aux analypes Oyeli Awa. Na bureau mon école na studio mon école problème ezali nini. OK, merci moi Namboka Alain Dewa Monda Ekolo, journaliste à mon nene ya Mbokoyo, aza plein de talent, talentueux
Vraiment limite naie to sphère naie eza vraiment ya ko décrire lisusu te. Ngai naza conseiller Sanders, conseiller en communication ya mwana mboka son excellence Jean-Singanga Kidumu, bourgmestre ya commune ya Kimbaseke. Eloko na ye lelo na prestigieux plateau na yo ndeko journaliste eza poto yo kimingi. Mwana mboka Jean-Singanga Kidumu, excellence bourgmestre ya Kimbaseke, azalaka moto ya kimia. Aza moto ya makelele te. Aza pe moto ya biloba te. Pamba te auti na école monene ya formation ya mboka oyo tobengi UDPS. Mwana mboka Jean-Singanga Kidumu, excellence bourgmestre ya Kimbaseke, aza moto yo apprendre belé auprès ya Sphinx ya limité tolobi kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire oyo a formaye oyo atalisa e ba valeur parce que l'IDPS c'est eza parti ya ba valeur ya uti na école wana aza moto yo ya kolukate. Autrefois, tango azosala lite, tango abaki na zu motu nanga na Tchangwanje. Il a bravé la peur. Na se mboko oyo dictature féroce ezalaki, mwana mboka oyo atikaki nyonso ya ye po abunda po na mboko oyo. Pour que lelo mboka oyo to aspire na mopepe ya état de droit oyo tozomona son excellence Félix Antoine Tshisekedi azo amemi na mboko vraiment obiso tobengaka affectueusement tutu tomoni ndenge vraiment pays komi ko respirer batu tokomi na liberté d'expression tokomi na liberté à mouvement nyonso to eza grâce ya lutte et parmi bato balita wana mutu ako ignorer Jean-Singanga Kidumu azate amela bagaz ya balacrymogène na Kisasa oyo andima kofuta na nzoto na ye. Siko awa lelo yeli lelo na ye pour la jalelo si Jean-Singanga lelo na ye pour na Jean-Singanga te lelo na ye pour na dossier o eza précis parce que na ba seulement beloge ya trop si Jean-Singanga beloge wana eza parce que 18 ans ebelé 18 ans ebelé na ba réseaux sociaux en tout cas c'est une guerre numérique et c'est déclenché mais moi na mboka Jansi abino non je garde mon calme naza silencieux parce que naza na raison likambo yango ezani bazolo bete commune ya Kimbaseke na commune sœur ya Nsele o toza ba voisin ya ba voisine ya Libela toza na conflit te lelo na lingi na fixer opinion tant nationale qu'internationale même les autorités oyo bakozwa chance à Rolanda biso à travers magazine ya Kitoko Mbonda Ekolo. Il n'y a aucun conflit entre la commune de Kimbaseke et la commune sœur Yansel. Sauf que commune ya Kimbaseke est constaté des empiètements. Commune Yansel est empiété na mabele ya Kimbaseke. Or, tout bourgmestre a zappé censé combattre la portion ya mabele tel que commune ya Kimbaseke. Et ça na superficie à 237,8 km. Alors, tangu ba pesio mokonzambo ka pesio makoki, a pesio makasi pifo. Alobi yo kamba commune wana. Il faut kambango na limite nango nyonso. Alors, mwana mboka Jean-Singanga Kidumu excellence bourgmestre Kimbaseke a remarqué que tango zo kende na partie sud-ouest oyo toza nango na mopanzi ya bandeko na biso ya Nsele bandeko ya Nsele bakomi kokota ndeko journaliste commune ya Kimbaseke eza un avantage cette fois-ci ya kozwa un vrai natif de Kimbaseke ayebi mabele wana plus que batu mu ebele parce que mabele wana tango azalaki encore jeune ndeza mabele oyo nanga bandi politique te azalaki trop jeune ndeza mabele oyo azalaki tangu cimetière ya Kimbaseke ya kala e bandi kotonda ba créaki deuxième cimetière tobengi yango cimetière ya Mutukuti na 20 excellence Jean-Singanga lelo aza mokonzi ya Kimbaseke tangu wana nanu jeune
azalaki kokende kunda batu ya quartier na cimetière ya Motoroti na ve. Après bamoni Motoroti na ve komo kende na mwa kovimba baye kobimisa cimetière ya Buma. Oyo lelo une partie et komi kokoma epa bandeko na biso ya Nsele. Et plus grave, oromona na tango ya Kondo Maréchal Mobutu apesaki cité mobimba ya munene na azwaki lotissement na commune na Kimbaseke. Apesi yango epa baye babundela mboka oyo tobengi bango ba ancien combattant. Apesa cité mobimbo tobengaka cité de l'espoir. Ezala pona ba ancien combattant. Eza na kati ya mabele ya nani ya Kimbaseke. Pour preuve, si malobe uti koleka moko ya ba responsable ya collectif wana ya bana basoda lelo aza professeur munene professeur ya droit na université na biso ya Inikin. Professeur wana ye na ordre de mission pour na cité de l'espoir amemaki yango na commune ya bandeko na biso Nselete ayaki nango na commune ya Kimbaseke pour que mokonzi ya Kimbaseke okolo mabele o cité de l'espoir eza na kati na ye atia mokolo to na ye pour permettre bango basala nini bakende kosala ba inspection na bango na site oyo chef de l'état ya kala Kondo Maréchal Mobutu apesaki ba ancien combattant. Mais lelo curieusement na itinérance au mwana mboka Jansinganga après koyoka ba rapport ya ba différents chefs de quartier ya ba notable ya population même ya ba poste à police eza pembeni ya ba différents services au ba chango na service ya bourgmestre comme étant mokonzi entité ayoki azui rapport ya service juridique et contentieux ya commune na ye azui rapport ya service à population azui rapport même ya chef à bureau de décentralisation babi non mokonzi il faut ça la descente sur terrain empiètement et commis encore sous makasi frontière ya biso na bandeko na biso ya Nsele que je salue en passant excellence Mbo Franck excellence Christian Matata toza na bango bien biso toza la kaso toza manku Christian Matata biso soki toza na Frank Zola soki toza na problème ya mopanzi wana tobengaka bango solution ezalaka na seconde ndenge moko pe bango so baza pe na likambo ngambo oyo etali makambo mususu babengaka solution ezalaka na seconde toza na simba benda te na bango biso na bango toza bien. Même ceux qui baillent à Tocha quoi au minimi onga na eba na excellence Christian Matata. Ceux qui na bimé en amonier toko vanda to qui me ako melisanga même mata sucré. Mais excellence Mbo. Ceux qui na bengi na téléphone na kasa oh mon excellence naza na dossier mo kuna bonabo. Akose elanga toza na problème particulier te ni excellence Jansinganga azana bango na problème particulier. Moto na moto azo défendre pour na excellence Mbo. Ya zolo bake mabele on ezaye. Oui, topesa ye en partie raison. OK? Excellent Jansinganga bi tete mabele ezayanga. Oui, topesa ye en partie raison. Alors tozo ye raison ou raison. Nani sko aza na vraie raison. Tozonga na mibeko. Eza na ordonnance mobimba. Il y a 1977, ordonnance numéro 77-100. Ce qui tozongi na ordonnance wana. Et d'ailleurs combat oyo ndeko journaliste oyo mwana mboka Jansinganga Kidumu son excellence bourgmestre ya commune ya Kimbaseke azobunda lelo yenda bandi yango te lui n'a pas créé ça et d'ailleurs ya kutinde yango akuti yango naza na mikandao ya tali na mesa ayoki ba rapport recoupé mais comment qu'est-ce qui se passe tala na archivage amoni na archivage lettre moko eza numéro 0662 022 013 service juridique et contentieux commune Kimbaseke il y a 2021 oye komamaki na son excellence Jeannot Canon La Rose autrefois bourgmestre ya commune à Kimbaseke lelo esengweto ndinga sai na motema parce que lettre nde ye excellence Jeannot Canon de akomaki yango ezalaki pona nini conflit de limite kutu excellence na tawana babengaki yango conflit limitrophe inutile donc conflit wana mwana mboka Jeannot excellence Jeannot Canon La Rose ayebi yango plus que quiconque donc moto akobeta lisolo nango ezandeye eloko moniti na toye potoye ba repréciser entre biso na bandeko ya Nsele entre le bourgmestre na équipe ya Nsele il y a aucun conflit il y a aucun problème sauf que toza na état de droit
tolobi te fo mibeko et s'appliquer loi Entre et les lobi deux yango. limites. OK, limite na biso to récupérer yango parce que bureau ya cité de l'espoir mais eza na kati ya Kimbanseke. Chute alors. Zoko ekaboli biso. Chute pour Na les kanisa na lobi mingi Omela genèse mwa yango wana na mela mwa mai muke. Voilà. Wow! On les allons beaucoup de Sanders. Au moins, on a tiré le vraiment temps. On a tiré le temps parce que la ligne ngaï, na bande de quoi on a besoin, qu'est-ce qui fait que tout le temps le plateau. OK. Jeunesse nous autant que mobimba, c'est qu'on accepter aux autres questions ngaï. Monde il est là, batu babina et quand c'est libéré bisobe basa baboka bayoka, babituna na ngaï, pe na biano na parce que à tout le côté de éclaircissement parce que il y a ni à boire ni à manger la carte à plateau autozali. Autre que bisanga yi Singanga moko ya IDPS ya classe ya Etia Tshisekedi de Chilombo. C'est pas ça? Yango Commune en Sele moi na mboka mbo Frank Nzola Meso alipe moko ya IDPS parti cher dans kondo Etia Tshisekedi wa Moloma. Les aboyito ya boyité. iyo. Mais côté là, nous avons la même idéologie et c'est ce qui va mourir. Pourquoi? Pourquoi vous créez les psychos la première pour moi. Deuxièmement, au début c'est un conflit oyo, la lettre de quotidien dans la Jeannot Kano en 2021. Or, nous avons d'abord question mouké. La carte aux conseillers à Bourgmestre. Est-ce que vous allez moi la Kimbasek? Merci moi Namboka. Là c'est moi question mouké. Question mouké naza moi na Kimbanseke ya solo. Na botami na Kimbanseke, na koli na Kimbanseke, na zobota na Kimbanseke, te lelo naza pe na Kimbanseke. Motolo Kimbasek. Merci beaucoup. Motolo Kimbanseke bao bazomo na wana bayebi ancien boye, ancien boye, ancien boye. Très bien. Donc on appelle notable à Kimbaseke. Au lobby Kimbaseke a la chance de vous vraiment moi na mboka Kimbaseke. Mais moi je peux aussi vous informer que avant Jasinganga, au bien tout le salut bello, j'ai bien avoir Kimbaseke surtout ça la professeur Gatembo. Alaka bourgmestre avant Jano Kano akoma bourgmestre wana. Atabi moi na Kimbaseke. Na saluer patriarche Bisika Azali. Patrick. Très bien. Bote langé comme papa. Après tout ça la papa la ville ngai, azala bomo soutien vient mon kokole. Azaka pe relève tant mon papa Gatembo kenya ko pemba. Mais côté là que papa Gatembo na yeka la politique ga papa Gatembo. Jusqu'à à partir de papa Gatembo. Ozali mwana Kimbaseke ya tongo un professeur un supérieur ina. Papa Gatembo a eu archive. Papa Gatembo en qualité de bourgmestre a eu qui commune à Kimbaseke madame à cette époque là nous avons kuna ngambula mon vieux Kama. Ozali bourgmestre la commune en Sélé. Mais papa Gatembo a eu qui histoire la commune à Kimbaseke. Pourquoi pas dans l'époque il a créé qui va conflit ou va limiter au lelo oyo et ça Jeannot Kano tant comme la ngamu na tourner aba le créer là conflit ya ba limite. Pourquoi papa Gatembo à côté de la candidat pour le kamakela ou ba limite au bino lelo oyo avec Jasinganga au le limite tandis que secteur ya Bouma même Seni ba députés nationaux provinciaux na ba conseils communaux au ba do ke na Bouma bazo voter bango na compte ya commune ya Sele. Batu o bazo zoba mikanda ba livrer parcellaire na kati ya Bouma bozwa na commune ya Sele. Population avant dans la Bouma ba yebi ke autaka na commune ya Sele. C'est plutôt que musika na kati ya Google na sur téléphone na ngai Bouma o bino bili na Kimbaseke bazo reconnaître la commune ya Sele. Mais qu'est-ce qui fait que lelo actuellement papa Gatembo parce qu'il faut réclamer Bouma na commune ya Kimbaseke était Mukokole, pauvre Mukokole, à pour réclamer commune qui m'a partir Bouma commune qui m'a sécurité. Mais bino kakalelo oyo avec Jean Singanga, beaucoup pour réclamer commune qui m'a sécurité. Nini obo trouver la carte mabele à Bouma. Oyo comme ça qui peut le soif boka qui Bouma au côté de la commune qui m'a sécurité. Est-ce qu'il y a à boire et à manger la carte mabele wana? Est-ce que vous êtes influencé par des sentiments chef coutumier ou vous êtes influencé encore pour que Boluka partir à Bouma le oyo interpeller que la mikana la bino et comment la commune à Kimbaseke. Nini eza ko pousser bino tandis que ba ancien bino ba sara likambote. Merci moi Namboka. On comprend bien. Na comprendre yo question na eza na deux volets. Très bien. Na bandi volet à liboso. Olobi excellence Jean Singanga mwana ya solo ya IDPS iyo na lobi yango.
olobi excellence mbo vraiment azapé à IDPS ngana eko lobela ndeko Frank te, je salue excellence en passant. Et d'ailleurs yango na pe manifestation ya démocratie na kati ya parti présidentiel. IDPS ozoka ezalaka courant d'idées, donc il faut être très choqué. C'est ça, vivacité même il y a démocratie na kati ya. Kuna c'est pas l'hypocrisie. Kuna c'est normal. C'est normal. Bon, dès que Papa Gatembo ancien qui m'a voilà. Pourquoi réclamer quitter? Mais non, naina lo belo moko. Et d'ailleurs tango zoloba otangi na rappelo musika mukonkole otangi batunyo sotangi professeur Gatembo. Voilà. Oui. Mais Tobo Sanate. Excellence Jeannot Kano la Rose. Moi na Kimbasek aussi. Parce que élu na Kimbasek. Mais la qualité papa Gatembo, papa Gatembo a une histoire rebelle. C'est un professeur à Tony là archive trop. Non, a yebi vraiment ba. Nalina ebisoboy. Nalina sungo wana za patriarche. Aza professeur il y a science moko ba benya nkombo Kimbasek était. Aza professeur il y a science o ya zotangisa na ba ekolo classe ya minene. Mais Kimbasek ezana bateau ba yebi histoire nango parce que le professeur Gatembo est venu aussi comme étant autorité politico-administrative. Avant ye ezana ba notable ba yebi histoire pe ba betela kié. Pour information na yo papa Gatembo chacun a son tempérament. Pourquoi Gatembo a sala quitté? Pourquoi Paul Kambombo a sala quitté pas ce temps yo tanga bunga na matin tina ba Paul Kambombo hein? Pourquoi ba réclamer? Donc il y a à boire et à manger ou vous êtes influencé par des sentiments. Il y a aucune influence. Ni pas na biso. Bon encore moi en scellé na cure le baté parce que je ne vis pas en scellé. Bon je peux vivre physiquement mais na yebité politique ya kuna ndengezali mais je pense comme étant ba homme d'état ni le bourgmestre de l'Ancélé ni le bourgmestre de Kimbaseke mon côté a subi a kozwa influence ou injonction mon songolo ce qui a zu yango mais il va se référer toujours à la loi. Mais qu'est-ce qui se fait que la mabele au Sénikutu a yebike ba bouma et la commune en mais population oui na lobi na yo papa on peut embarquer même tout un peuple dans l'erreur mais on ne demeurera pas éternellement dans l'erreur. Yoro le bana okutu seni aza na organe indépendant mais ngana ko biso oyo batu ya administration intérêt ba bengaka division oyo intérieur na biso mais na minute ezo reconnaître batu akuna baza batu ya nsele papa tangu bango baza eza omoni eloko yo se umene c'est que batu bakenda rozwa ba livrer parcellaire niveau ya nsele kuna pour na yo eza basaka erreur moko bien baza conduit par erreur ou comment. Non jusque là mais c'est baza dans l'erreur par rapport à la loi parce que boussole na biso eza mibeko boyete boussole na biso na mboko c'est la constitution na ba loi nyonso to elandi mobeko munene se bima comment biso tokoki ko sauter mobeko on se to sauter mobeko c'est que to komi na anarchie il faut tozonga kaka na nini na mobeko eloko yo combat excellent Jeannot Kano la Rose bandaki alobi tozwa kaka ordonnance ya 69 0042 oya 1969 yango nde ezalaki kokata ba limite na kati ya ville ya Kinshasa zone yo kozala boye obandi awa osuki awa et zone ya Kimbaseke na c'est les ba limite eza na limite bien déterminée. Na lombango mingi parce que etando ya monene boye ezalaka ngonga vraiment ezalaka ngonga na ina loba na yo d'abord na ordonnance oyo nazo évoquer wana ordonnance 77-100 du 6 avril 1977 oyo tina nango eza ko fixer ba limite de la ville de Kinshasa ainsi que le nombre de ses sous-régions. Sous-régions. Wana na tango wana. Et zone district j'espère. Oui, voilà. Et zone. Voilà. Les zones tozana ba commune. Voilà. Leur dénomination ebenga minango. Yoko benga Mansele, Yoko benga Mamalou, Yoko benga Makimbaseke, Njili et consort. Et leurs limites. Leurs limites. Moi n'amboka Jeannot Kano la Rose. Excellence, ministre intérieur actuellement. Topé, Excellence Jassinganga. Nde ba inventé te. Bango babika kato se conformer. Moi exemple mouké.
Tangu mwana mboka sali itinérance, Jean Singanga Kidumu, excellence bourgmestre Kimbaseke, a commis na cité de l'espoir. A tout a moni bureau ya nsele. A sali sambia bia leka muke na sima. Aleki na sima tali mopanzi a moni ndako ya mama moko. Maman bonjour, bonjour. Maman yo vandia wakala. Na vandia wa ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans yo zaka na komini. Maman ya vandi na mabela cité de l'espoir. Eza lotissement ba pesa ki kondo maréchal Mobutu. Apesa ka ba ancien combattant. Maman on a sali 15 ans alobi azana commune ya Kimbanseke. Mais liboso ya muto ya sali 15 ans azana commune ya Kimbanseke ba tchelie bureau en sel. Mais quand là on dit on peut conduire peuple monu sur erreur. Maman la 15 ans le 2027 c'est à cause peut-être 2010. Vous comprenez? Oui. C'est Mobutu qui ça pour faire des cas là. Ouais. On a aussi avec conduite par erreur. Mais ya azana na na kati ya Bumba. Ba bureau quartier ni ezaka opérationnel kuna pe ba chef quartier wa za kuna ba uta ba commune. Toza na Buma na configuration normale. Oyo mobeko elobi eza quartier na biso Kasavubu. Et d'ailleurs quartier eza opérationnel kuna eza quartier ezo uta ba commune nini. Eza commune ya biso ya Kimbanseke mais sele à côté si ba quartier na ye. Yango moni eloko yo dans le même Bumba wana beaucoup la deux bureaux quartier deux bureaux to komina c'est la zui ndambo mabe omoni c'est la zo kene malé benga quoi ba visé moko expansion hein. Donc le malé parce que dans to sunga pe l'état to sunga la population parce que baza ba kino baza ba est-ce que ozo limite oyo mibeko lobi na trop question moko obi maya twenge maya twenge za mayonga na sokoli na sali mazipa Buma bokota maya twenge Buma ezala ngambo ya na zira maya twenge ouais azala ngambo ya parti ya Kimbaseke ou azala parti ya Maesele. Mai ya Ntwenge ndeza frontière naturelle oyo ekaboli biso na ngambo ya Nsele kobanda na boulevard Lumumba. Mai ya Ntwenge na ngambo kuna babenya yango Badara bao bazaka kokende na tango akala baebi toke Grand Malik toke kote na babondelaka wana lelo koma bapostolo bakoma kokipe wana ndeza frontière oyo ekaboli biso na naturel eza mai ya Ntwenge ngambo Badara tozokende ndengo matiango tekino na source nango nde frontière oyo ezokabola biso na commune sœur na biso ya Nsele tango zokoma na source ya mai ya Ntwenge ndenge mobeko elobi okotala ligne droite moko ezwami tekino na mayo babengi kombo Bosumu nde frontière na biso na Nsele yango wana mais Nsele komona akoti et na tango akala même ata se ndako ya papa Antoine Kizenga patriarche premier ministre na biso ya mboka oyo opposant pe monene ya mboka oyo azalaki na commune na Kimbanseke mais lelo okotala ndenge Nsele akoti papa Kizenga akomi na commune ya Nsele maman muke quand même pas problème salamaki donc bon dekolo tu me ko meka ko ba investigation balinga ensemble on langai to ka ba réaction à population o bazali kuna na Bumba ba action o bokena ko sala il paraîtrait que no beaucoup mesla que kuna panzaki ba bureau a touchaki ba drapeau longol ba bendela mboka mais si kana pour que alors ba bureau les ko appartenir sur la commune la c'était ko appartenir na commune ya Kimbaseke alors on a évité ba acte ça mais ko so ezali ba acte moko purement loyal comment ngi ensemble ngalo to bola ndango poto analyser en après et la même optique aux autres sous réaction obiso moniko to kitaki tina bureau ya bourgmestre a joué à commune en CL parce que bourgmestre c'est azaki un peu le déplacement mon greba occupation sous mais dis-moi to kitaki bourgmestre a joué à CL to sola ki na avec engagement mouké et on remet ça c'est parti mambo qui balancer sur élément voilà. Nous sommes là pour vous accueillir avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'honneur. Je vous remercie, les mémos sont à la préparation. Adiza, la commune qui se retrouve, le chef de la gouvernance a fait une erreur grave. La limite, c'est au niveau de Kibunda et de Kimbaseke. C'est au niveau de Kibunda où c'est la limite de Kimbaseke. Étant homme postulat les députés Rata, nous avons toutes les mémos qui nous montrent les consignes de la limite. C'est que nous demandons à notre chef bourgmestre de la Nsele, même Maman Nambo, c'est votre attitude à suivre. Nous allons rendre l'échelon sur les mailles de Tcheng, les mailles de Moukali qui sera vers les Kimbaseke. Nous vous remercions
La limite est aux mains de notre chef de l'enseignement, Papa Georges. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je dis ceci. Ce côté ici, nous prenons le pont Mokali. C'est ça la limite du quartier. Mais Sélé, ça va au-delà. Sélé, ça va au-delà. Mais la limite du quartier, c'est le pont Mokali. Nous prenons la rivière Mbikoudi, Bouampongo, nous continuons jusque vers Dingiding. C'est ça mon quartier, ça va jusque là. Mais il y a un problème sérieux. Récemment, il y a les autres qui sont venus, conflit de terres. C'est conflit de terres. Mais le bourgmestre n'a pas été sage. On l'a ramassé. Quel bourgmestre? Vous parlez bien. Monsieur Jancy. Jancy Nganga, les bourgmestres intérimaires. Oui, on l'a ramassé comme un morceau de pain. On l'a amené jusqu'ici, ignorant les réalités. Il aurait été gentil. Je pense qu'un psychiatre lui serait utile. Est-ce que vraiment l'acte qu'il a posé ici, c'est conforme à la loi? C'est une autorité, nous lui devons tout. Ezalaki lobi collègue na biso ya Kimateke akendaki kosele ba bureau ya ba quartier oyo ezali na commune ya Ntsele. Bon, moi je trouve ça c'est vraiment étonnant parce que depuis Ntsele et Banda, Kimateke et Banda, limite na biso na ye ezali na ba pylone. Sans document, autorisation mon côté à l'autorité. Parce que moi je sais, ceux qui ba mission ya bongo, to makamba bongo ezali, ba bengisaka batumi bale. C'est-à-dire ba autorité ya commune ya Ntsele na ba autorité ya commune ya Kimaseke. Kutani, ceux qui devraient voir ba limite, eza décentralisation, eza biso na bisoté. Parce que depuis ba limite na biso ezala et yebani. Mais on était surpris hier, notre collègue de Kimaseke, il est allé de lui-même mener quel document avec, je ne sais pas si je peux appeler ça, bataillon de JR, la police, pour aller trouver ordre public et sceller dans le quartier Manvoulou. Je veux lui donner comme conseil d'ami, la prochaine fois, à Bandelango, il sous-souté, s'il a des réclamations à quel moment on a autorité, autorité, ma combien ça bissonaille pour sa disposition. Moi j'avais reçu l'ordre, il y a beaucoup messes, au hasard colonel et na il y a ministre provincial. Voilà, de Kolanga au outil Kolanda, comment est-ce que Batoya, on a baboui, babi qui bango bazo ko appartenir la commune depuis que longtemps, baza même pour se piloter le comportement beaucoup mestre. Il y a qui m'a dit bon ben beaucoup mais ça joint babi qui a on a comme on a pensé de quoi ils ont mal monter parce que le comportement là mais la côté mon la Google là pour nous doit moi mon qui idéologie là où est allé limite voilà là mon la Google la limite entre les communes de Sélé et Kimaseke n'est pas clairement définie dans les sources fournies mais elle partage le fait d'être des communes du district de Tchangou, à l'est de Kinshasa. La rivière Tchwenge traverse la commune de Kimaseke et est originellement issue des collines de la commune de Sélé. Dans l'État Bouma, Google, Bouma a appartenir à la commune de Sélé, selon Google. Dans la frontière, c'est moi, Bilinga, surtout beaucoup plus, c'est même le fait mondancé dans le bar en Wabek, au Romona, les bébés la cimetière, les bébés sous Moutouezana, dans Rwanda, dans le Congo. Et de même manière aussi, à la carte du Congo, au Comona, la cimetière Moussou, Moutou Bembe, et la commune en Sélé, les autres étiquettes Makolo, et la Ngambo Kimbasé, c'est parce que la frontière au Masset, la sous-base utilisée, la limite des années, la frontière au l'État, à ça qu'on utilise. Parce que Masset va se référer à la ZT, Tony Amaï, Topé, la cimetière, la frontière à Bango. Mais il y a un bouma, et ça, moi, il y a beaucoup plus de conflits coutumiers et autres, tout cela. Il y a l'Angleterre parce que ça peut intéresser, mais peut-être qu'il y a un mot qui a influencé beaucoup de mestres pour que
Bon, la limite, est-ce qu'il y a à boire et à manger? Oh, ce que ça bon côté. Moi, je suis Jano Kano. Oyo azalaka beaucoup mais ça commune ya sele. Ya kimbaseki. Oyo le oribali ko référer le la mikanda na yi. Azali le oyo ministre oyo esengeli ye moko a répondre à la mikanda na ye moko. OK. Oyo esengeli ke ye moko a répondre à la mikanda na ye moko. Comprendre? Na comprendre. Siko to kombi la position de est-ce que on peut croire que dans ma mikanda obi mo ko tsa le oyo les amis mikanda jalo kanu salaki mikanda oye mo so ya mikanda na ye moko et ce qui a dit que acha sentimenté acha loyengete acha à boire à manger te ala de la te pour la sentiment moko beauté mais acha ndinga logique vous croyez réellement que Boubé ça quoi appartenir à la commune de Kimbaseke? Merci ndeko journaliste pour na limite ko bozo ko loba oyo ça peut dire commune de Kimbaseke te na lobi boye eza nelo côté eza na mesa oyo moko azoluka somba azate biso nyonso tokolanda kaka oyo mobeko elobi tango excellence Jano Kano la Rose autrefois bourgmestre ya commune ya Kimbaseke atiaki asoulevaki problème oyo époque wana ezalaki nano ndeko na ngai excellence Mbote époque wana ezalaki excellence te Jansinga Ngapete ezalaki excellence madame Brigitte Mwaluke récemment même voilà nde muto azalaki na kokamba commune sœur ya Nsele nakanisa excellence Jano Kano tango apozaki problème oyo ayebaki batenant na baboutissant ezalaki na plaisir te azalaki na souci ya ko récupérer mabele ya Kimbaseke portion de terre oyo bakonzi ya likolo bapesaki asa nini akamba pas kaka seulement portion de terre mais plutôt parce que na kati ya mabele to na mabele tozomona population ezovanda notre intérêt croissant ezate ndenge na okaki na question liboso lobaki tantôt eza na avantage songolo to neloko so tetete l'avantage c'est démographique parce que Kimbaseke a une population à Lobak. Ngai naza autant de millions de personnes. Mais autant de millions on a tozo tanganga na population de l'autre côté. Autant de bon, tant que tozo songa seni à kota kuna bimisi, bon, une erreur peut se glisser et emporter pe batu comme ça. Mais ce qui pas qui apporter une erreur. Mais seni a organe indépendant et lobby population ba qui n'a pas qu'on va livrer parcelle dans commune c'est dans l'erreur totale. Le batu tout le batu l'erreur sauf que millions de démographiquement besoin la raison. Toza na raison. Bon. C'est les asuka na mopanzi o mobeko c'est nini et lobelier. Parce que balobi te eza na zone tampon entre Kimbaseke na Nsele ezate donc bisika Kimbaseke azosuka awa automatiquement c'est la nini abandi muto aza na frontière awa mais arozwa kaka makambo nyonso tu ya Kimbaseke muto pe aza voisin côté na frontière. Qu'est-ce qui fait que depuis longtemps parce que boyebi que mabelo les ont appartenir à bino. Qu'est-ce qui fait que depuis longtemps bolga ko ça ba installation na binoté ya ba quartier officiellement peut ko apprendre la population ba ke bazala na sécurité bazala Kimbaseke qu'est-ce qui nous avons un quartier comme nango quartier Kasavubu tango okuto excellence Jano Kano akomaki mikanda ezaki dirigé par un chef de quartier aza parmi ba attends comment mikanda Jano Kano akuta ke kuna ezaki dirigé par combien c'est je crois non ça dit à auto zubengi conflité tozobenga ngo empiètement omoni empiètement muto abanda ndeni apusi mo mukia bino kuna se bozaki biba azopusa muke yango omoni eloko ezokabola biso na Nsele eza mayo source naturelle babengi rivière ya Tchwenge mais na minute oyo mais Buma aza na ngambo ya Kimbaseke Buma eza lokola territoire eza munene iya soko tali kuno romone eza na ba colline bangomba mupanzi eke na Nsele ngambo ya mai asuka kuna rivière Bosuma asuka kuna point barre. Alors, pour nazonga na motuno lobaki ndenge lelo mikanda ekomi na maboko à son excellence mwana mboka Jano Kano la Rose nayebi azalaka nayebi dextérité naye oui à rapport à source de la rivière Tchwenge prend son origine dans les collines de la commune d'Nsele
à traverser la commune de Kimbaseke. Cette caractéristique suggère qu'il existe une limite naturelle entre elles, probablement traversée par ces cours d'eau ou des affluents. Voilà. Oh, cours d'eau. Où là-tu? T'es, Nazoka yo. Ça vous malaise. Mais tout n'est Ah ouais. Non, ça peut être débat parce que nous avons beaucoup plus besoin à la l'aise. Iyo. Ce qui est c'est la qui a des beaucoup de débat. Ngoza la net. Quand tu as eu un boy, ça qui a trouvé un tout. Voilà. Rivière Chwenge, babi a origine là, c'est la colline Sélé. La rivière Chwenge prend son origine dans les collines de la commune de Sélé et traverse la commune de Kimbaseke. Cette caractéristique suggère qu'il existe une limite naturelle entre elles, probablement traversée par ces cours d'eau ou des affluents. Alors, total là, selon les limites naturelles où ils allaient. Est-ce qu'on ne peut pas dire que bon besoin appartient à ces ou peut-être les lots communes à Kimbaseke, Azako Zukaka, Azwango, peut-être na Kamboye Mokayebi. Comme c'est battu à 7 de dessus ces cartes, tu éviter. Nakanisa commune ya Kimbaseke azotalisa kaka liboso Mobeko. Azotalisa liboso Mobeko. Bongo Mobeko ango elobi nini? Bon, on a mis le yango. Nangi OK le boy. Autant Mobeko wana. Voilà. Autant la paix excellence Jano Kano azali le ministre ya intérieur. Oh yemoko il faut à répondre ba mikanda na bale ko sala. Yemoko nda abandaki etumbango. Bon, tala sikoye na. Yemoko nde muto abandaki ko zongisa mabele ya Kimbaseke na Kimbaseke. Donc après que ce soit des minutes mais ko tala yi tanga article wala pe solo la naye na kati ya caméra wala. Toza na loi ordonnance ezaki évoqué tangonine et pas à son excellence Jeannot Kano La Rose, autrefois actuellement ministre provincial na la ville ya Kinshasa, autrefois azalaki nano likolo ya commune ya Kimbaseke. Excellence amoni mabe kotaki makasi akomeli à l'époque ministre provincial ya intérieur Tenge Telito. Bongo, son excellence Didier Tenge Tolito a sali ordre de mission Mobimba. Numéro nango SC bar Miss donc ministère intérieur sécurité justice bar DTLT bar 045 bar PAO bar CMM bar 2021. Il y a 12 novembre 2021. Atindi directeur à cabinet na Mobimba. Okomona monsieur Pelé Onésime Signaki, azalaki awa monsieur David Mbutuku na bandeko na mususu baye basali mission ya un jour. Tina ya mission ezaki nini? Mwana mboka. Tina ya mission yo ezali babi objet de la mission na ordre de mission ya son excellence Didier Tenge Telito ya 2021. Balobi constater et faire l'état de lieu sur les limites entre la commune de Kimbaseke et celle de Lansele. Faire rapport à l'autorité. Effectivement. Bazumo kolona bango moko akokita équipe Yanseleza qui représentée par maman bourgmestre Brigitte Mwaluke na chef de bureau ya intérieur na bango Mota basali Mota oui basali rapport oyo na kati okomona basali makambo be na rotikela yo ango na etando na yo okoyeba ko landelango mais eloko na sepelaka balobi constatation nasuka en guise de conclusion ce qui est prescrit par la loi va de pair avec la réalité observée sur terrain. Ce qui est prescrit par la loi va de pair avec la réalité observée sur terrain. Voilà. Donc, le quartier Bouma en question, géré par la commune de Lansele, est d'office entité appartenant à la commune de Kimbaseke.
ndeko journaliste ngande na komi yango te voilà maman Brigitte Mwaluke sur le terrain Jansinganga aza pété voilà maman Brigitte Mwaluke sur le terrain aza sur le terrain aza sur le terrain Jano Kano aza excellent Jano Kano yende aka bango moko ba komi lokola Jano Kano azara la mikanda oyo ye azalaka la kati ya ba descente basalaki oyo ye moko azalaki et na yebisi otala signature ya mokonzi son excellence Jano Kano la Rose na inventé le côté. On a lingi siko. Na lingi soit siko 30 secondes. Pas toutes les questions, monsieur, parce que toi ma question. Comment que tu la souka moké. Mais laissons unis au retenir un rapport, il y a problème aux Salema. Puis s'il faut donner pour lancer message et pas Jano Kano actuellement en rapport à dossier dans 30 secondes juste. On le bani. Bon, laissons unis au tirer. Message que n'est pas Jano Kano. Namoni bandeko na biso ya nsele ba kita moke baza commune ya monene baza soki na yo kaka na ba 80 quartiers Kimbase ke na ke 46 quartiers alors baza monene makasi ba kende lisusu na visée ya expansion te batikela Kimbase ke mwa ndambo oyo aza nango wana basuki na bumate ba matiti na cité l'espoir ba komi ko réclamer même ma ya mokali omoni crainte ya Kimbase kezani bugumesa Kimbase akokanga maboko pe atiki ndenge ba ebele musu baleka batika kaka son excellence Jano Kano nde aiko beta beta kisete nango te lelo excellence Jasinga ngazo continuer akwepe okanga maboko mais soka kangi komatawana ekoki ko pousser commune na biso ansel même ata soki excellence Franck Mbo a matière échelon a kena ba instance mususu oyo akoyaka na sima na ye soki ba régler problème oyo te na ba génération future boki okamwa commune na Kimbase ke ekomi ekanga nyonso tu na commune ansel alors excellence Jano Kano la Rose ministre na biso ya tutelle ministre sectoriel na biso oyo na yebi approche na ye na yebi combien azalaka rigoureux na yebi combien d'abord je ne le flatte pas parce que soki na lobby mingi sur excellence Jano Kano parce qu'aza député na bango donc il va défendre seulement la cause de Kimbase non tango Kimbase ke bimisi comme député et bimisi qui pour défendre ba cause nyonso ya Kimbase mais tango a commis déjà dans l'Assemblée provinciale azala ki susu ya Kimbase te a commis ya Kisasa mobimba non nazo bananu na niveau hémicycle provincial tango a commis député provincial azala suka na makambu ya Kimbase kaka te il devient le défenseur de tout Kinshasa nan sele y compris na malukuna nyonso mais lokola aza maintenant wana atiki au pouvoir wana pas ya honorable Kadima que je salue en passant il est maintenant commis na gouvernement provincial azalaki na enseignement ya biso à ville ya Kinshasa lelo y a simbi administration des territoires bon dossier yo excellence yondo bandaki yango yo yebi yango plus que quiconque aux appels à la conclusion des choses et plus grave il y a même un rapport rapport circonstanciel au Komelaki excellence tenge telito na époque wana donc eza dossier au muto akoya ko souffler na litoité parce que vous avez toute la maîtrise de la situation vraiment lokola yo posa respectueux des textes mibeko yangwana ordonnance 77 ezali oyo moko defandaki vraiment nayebi ke ekozala bien tranché quoi que déjà bandeko ya nsele nayebi déjà bo échoué parce que muto ya zu dossier eza muto ayebi yango mieux donc vraiment nayebi ke nyonso eke madame voilà je crois que bandeko la dangai naza ni pour ni contre c'est parce que un professionnel dans métier ou un média doit toujours rester au milieu du village. Malgré les amis de la plateau, Azali de la commune, qui m'a dit que je ne suis pas là pour condamner notre commune à celle. Je suis là juste pour lui poser certaines questions et pour permettre aussi de conseiller si Azali topé ministre sectoriel, de comprendre la population. Est-ce que Azali comme vraiment quand il y a un problème, nous avons profité de la même occasion pour souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday dans la grande dame, moi ça moulouba, linga kolata kitoko botala yona Jiji Kajinga.
Gigi Kajinga, Botama Elamo, le Nicolata Kitoko, moi ça l'attaque avec Baluba, nous surtout, il y a Congo l'attaque avec Baluba, l'histoire Congo, t'as gagné à Lati, t'as la phase. Gigi Kajinga, Happy Birthday to you, tous les éléments, on remet ta police sur ce plateau. Merci beaucoup. Là, je profite directement pour saluer aussi de Konangai Zenith Molongi. Je vois aussi Merveille Molangi, Bandeko Basali PDA, le grand chef coutumier, Mwanamboka, Cordon, Teke Umbukin, Est Patrick Moloni, pourquoi pas. Na commandant le Koulimbole, ça le premier dans le grand chef coutumier, Fiston Ebabi Maïndombe. De l'autre côté, à commune en Sénado, remercier Bandeko Nanga Bazakuna, la service à communication, Manassé Chibangu M. Chiba. Et pourquoi pas na Enoch na Ebi qui bozali kuna bozali belé bolandi comment est-ce qu'il y a ndeko auti ko ba rapport na o etali ma kambuya zo yango empiètement donc conflit les alités entre commune à Kimbasé et na commune en Sélé so pe bande ko commune en Sélé boza encore na un mois de parce que babi que mututu azana droit na ye ya koloba azali libre ya koloba mais ya ko réfléchir ma bende ko finga to ba n'importe quoi mais c'est que j'ai aimé na ndeko na ngai azali toujours à comprendre ma valeur il y a l'excellence Mofak Zola Messo, on dit pour mettre sa commune en CDP, il y a excellence Christian Matata, de l'autre côté aussi, qui a aidé à pour défendre, bien fait, il y a excellence Naye Mwanamboka, Jean Singanga, Atali Samouné Naye, mais en tout cas, Azali Deker avec tous ces bourgmestres et avec beaucoup de respect. Atali ici, un rapport juste là au Italie, le métocom, vraiment la souka de Kolangai, 30 secondes, vous l'avez régi, un mot. Dernier mot. Na remercier chaîne Amunene vraiment Mbonda ya Ekolo na musala Munene musala makasi bozo sala na moni personnel vraiment qualifié na pesi na boki bino ba fleur mingi na lika na lo baboye bato nyonso tozoleka na ba réseaux sociaux o tozoleka na ba etandoike na ba etandoinene toyebake tozo tanga ba kombo ya ba homme d'état tozo tanga batoyo chef de l'état pesi bango valeur pour ba diriger ba commune na biso tozala na beaucoup de respect na kokyo le kate na etando boye pona bandolo ba mabe ya ba excellence ya commune Songolo Pakala te na yoki na ba réseaux sociaux batu mususu ba utiliser mais je comprends ce qui population est moni bakonzi des fois bazalaka poussé na ba excès là eza eloko tokoki ko tenir en côté vraiment je souhaite à ce que son excellence Jean Kano la Rose oyo ako simba sur ema dossier oyo poza na table na ye aye ba ko trancher pamba te dossier oyenda bandakia ah simba la micro yo papa langa sande vraiment la sepeli Obeti Munda Kitoko avec impact na idéologique à Tolobaka, tout tel moment Moukiyo Nangaï, pour vraiment Tokomina Kokabwana. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'émission qui tourne autour de Salana, conseiller à Bourgoumestre, la commune en Sélé, la commune à Kimbasé, conseiller à Bourgoumestre, la commune à Kimbasé, que mon amboka Jean Singanga Kidoumou, voilà, conseiller, papa Sander, tous les amis à plateau, autour de Solo, ce qui m'a montré que aux émissions de Souka, en tout cas, qui m'a dit que YouTube a Mbonda école officielle, on voit intégralité kaka, qui m'a dit la télévision partout où vous allez. Je peux au moins dire que vous allez à vivre au contraire à rapport à tout cela, que fingate, que le mamabete, que ça va n'importe quoi, benga ça va numéro 1, il y a 4 koyambao. Merci papa Sanders, benga yo yaki d'abi qui va le baiser belé même ministre de trahir biso. Mais je crois qu'on aura encore assez de temps même l'obito si mal l'obito pour que tout le cadeau continue et surtout que vous allez aussi mon quoi administration. Les Amala Moutoubé Tamasouna, au Italie, développement, il y a un quartier à l'Issou, c'était besoin de la canapé, donc ils ont développement. Vraiment, merci. Kota la professionnalisme na Moniawa. Netika qui émission Angweza Nango ata ya une semaine. Mais le coup la télévision eza ngonga. Vraiment yango tokati lelo na souci wana. Tokozanga te kozongela bino pona ko communiquer encore davantage. Merci beaucoup. Voilà Koko Kenayo. Voilà, très chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette belle émission. Je remercie Benjamin Kilunga, papa Mbane Belé, Naïdu Kiye, Libote Mobimba.
bah on a vraiment et pas naïa, on sera la famille monnaie, pourquoi pas. Dans la grande dame Sarah, qu'est-ce que vous allez, pourquoi pas. Dans maman Sophie Mouchouanga, de l'autre côté, je vois il y a la présence de Christian Moucheke et pourquoi pas l'ingénieur écrit le matin, ça pour autant, il y a qu'on souhaiter, prompt guérison, prompt guérison, et pas il y a de Christian Moukabe, si vous avez dit qui est vraiment, en tout cas, on l'a rétabli avec un Zambé pour que Nyoso et Zamalam aux organisations des Alaka. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Mondial École officiel partout où vous allez, pour que tout soit présent et recouvrir l'activité de Bino. Quant à moi, je vous laisse accompagner dans le reste du programme de Mondial École. Je vous retrouve prochainement dans l'édition de Sika. Sur Colo sur Azorité, je vous aime beaucoup plus. Bye. Tous les cas, allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana mama. Allez, dewa, kaka, mwana papa.